Dans un petit frère, Toleki, il y a Mobali Diana, pour abotiner un peu moins. Toye banane parce que Bazala Penaï a éduqué moi histoire en âme. Ah, mais quand on peut mettre la mission pour que tu me mettre les choses au clair, est-ce que va se nous la carte? Hervé Oran, avant Aya, groupe Yavia, parce que d'ailleurs, Hervé Branly. Parce que ça y est, camarade de Branly, en dehors de théâtre. Parce qu'il y a un mannequin là-bas. Dans le théâtre, à côté de la Fifi Miel, il y a un théâtre, il y a un peu de doté, il y a un peu de beauté. Parce que c'est pas parce que vous vivez dans Bango, c'est là où il y a une relation dans Bango. Babana Fifi Miel avant Diana, c'est ça, non? Voilà. Babana Fifi Miel. Ah, Babana Fifi Miel. C'est là où il y a Diana. Fifi n'a pas un intérêt pour Madiana, pas un intérêt pour Madiana, pas un intérêt pour Madiana, quand même. On a ça moi a été mon papa n'a pas matadi machin ba belé créer ba problème na ba tata moi si na ba tata leki ne ba ndeko binga ko kotala mona ba ya susute ba ki passe moi te donc abandon. Donc Hervé Oran na Diana Makila ceux qui ba ki na ba rankine na bango et ça exemple de ba ba solo ba ya sundela ki mwana eza makambu eza e ba Hervé Oran parce que on a yende abomisi Diana. Non, même pas ya David Hervé Oran a poto na nini. Vient à sur Hervé Poto en 2015. Hervé Poto janvier, janvier 2015. Il y en a qui l'a eu pour faire en 2021. Il y en a qui ont été pour la Maramboua, ceux qui m'ont balé, il y en a qui ont été pas moi, non. Il y en a qui ont été dans mon thème. Il y en a qui ont été dans mon thème. Il y en a qui ont été dans mon thème. Mais ce qui fait miel mutabomela kaye nani Diana marambu ya libala na yewana ki Hervé Sundula mwana ki pa mwana na te est-ce que balinga basonga na sudi bazalaka Fifi na Diana ba ki même moral ba de ko solola bien ba de coopérer na bango siko pourquoi ton muntu a pour faire cette émission depuis 2016 émission de kada kai pendant 2020 allez on fait 2021 bon super émission na bobimisi yango on dirait c'est émission salama qui na ko exercice mana parce que bato be bando mona que futur za mabe maswana katina ebale mpula konoka na konoka e bana bagangi ye usiku Yesu atuni bango botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie il faut na sa chicken lelo mbisa okaka na sombité makaya na sombité mbisa mai na sombité na ebitende no mais comment la Canada? Ah bon? Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, wanga ya pene. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, because intéressante. Posant la Kinshasa, moi, ma camélika na Canada. Nga soki nazala mega, nakoma gachika Aïda, ya comme la maman moko. Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka, ongam kopia na sailaka. Oyo eza oil, elongi. Oeza oil ya nzoto, oeza papatch oyo couleur yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka ba tache ya maboko, ba acné, ba bouton, tozana ngo traiter lèvres na yo ekoma rose, tozana ba savon, tozana ba lotion. Donc vous contactez puis sur WhatsApp. Merci. Maïranga,
vidéo, les grands caméramans, que Dieu te fasse du bien, Nzamba Salo Bolam, Abaxela Yo, Bamboula et Belé, Bamboula et Belé, Nalakelo Bolam. Si la soupe, si la mine, si Mbanzete, Kola, donc, Liboso, du bonheur, profite bien les 10 septembre, Bana Babotami Nabaron, mais yo, niveau Botama qui n'a qu'au vol ici. Bisous, Nzamba Salo Bolam, Belé, Oumela, Libo, Patal. Voilà. Mainanga, 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 mainanga. Sikana mela Yesue, Yesue liziba maya bongo. Sikana mela Yesue, bolinga kitisanga motema ye, kitisanga motema. Eza bolinga Jésus Christ, maina bomo ya komela. Bolinga kitisanga motema, bolinga kitisanga motema, bolinga kitisanga motema, se bolinga Yesue. Maya malili mainanga, sikana mela Yesue. Molimo bosatu yango mai, sikana mela Yesue. Soki na meli lotoko na bosana makambo yango lobie konzo. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Bonsoir et bonjour mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez capter 5 sur 5 sur Exemple Télévision. Le vôtre, messieurs les journalistes, toujours dans les comptes de vous informer, de vous servir comme d'habitude. Tous toyebi que émission Oyo Vérité Plus Plus, c'est la émission socioculturelle, c'est la émission Oyo le la culture générale. Il y a beaucoup de surtout plus le Blaraya monde entier, mais plus il y a RDC. Donc aujourd'hui, les comédiens, les perdaki, moko ya bango, grande actrice Yambo Kanabiso, Diana Makila. Alors, makambo bimi est belé, Diana loko bomi est choc parce que azakina ba souci, ba clique ba fille à théâtre, ba salela qui est makambo zo bimi belé mobile ya sundola ki mwana. Tozo yebate mobile yango ezaki oya zakina kina kenda poto. To mobali oya matadi donc makambo bimi ebele na kati. Alors biso peut to baki toza wana to ye la bino toujours ba information to ye ba programme là ti jour corps ekobima. Alors moto lingara Diana ceux qui pendo lingara Diana otala ngai ekobando lingara Diana na ndenga bulingwa solo olingara ba artiste nyonso olingara SB olingara Sila Bisalo olingara Belvi Kandi olingara ba Fani Masudi ba vie ya bango tout bo s'abonner bo partager l'émission. Et ça là très bien. Alors sur ce plateau, nous avons un petit frère, Toleki. Il y a Mobali Diana, Abotane et moi. Toye banane parce que Bazala Penaye a évidemment moi histoire en nambo. Ah mais quand on peut la mission pour que tout me camper, commettre les choses au clair. Est-ce que va sonner la cas et tout. Donc tout me camper, alors vos appétits, botter la mission du début à la fin. Merci à Dieu qui est derrière la caméra la prise de vue. Merci à Yannick Ochamba mon boss. Ma mère Clara, Clarisse Ganga, la Queen, Maman Africa depuis Londres, depuis l'Angleterre. Merci à Chikina Vumbi qui toko pétail, Gilles Monamputu Yegeto Kamazi depuis Montréal. Monica Makambo, fille de disques, gros bisous à toi. Jonathan Gana petit dans son corps, grand dans sa poche. Obésité financière, Ngana Chou, Ngana Pession Beauté. Et merci aussi à Malik Arafat, un clin d'œil spécial à toi. Je suis avec Dina, c'est aussi un artiste. Comédien, au bandé un peu pour évoluer au sein du groupe. Il y a vie à coup de main, on a invité sur Azala. Mais quand on se parle, on toi Azali, on se l'a aussi. Tu es d'accord avec moi, c'est pour dire bonsoir et bienvenue, Dina. Bonsoir, Barisi Baza, messieurs les journalistes. Bonne santé. Ouais, ça va, Nangolo Nzambe. Malgré Makambo, malgré le stress, malgré le choc, mais tant que là, toujours là, grâce. Mes condoléances. Ah, merci. Merci pareillement parce que yo vous appelez Nabiso. Voilà. Voilà, Dina, un mot gentil, peut-être au Baébio, au Bamon a déjà différents films, maintenant, monsieur peut-être Baébio pété, monsieur Barota, est-ce que ça garçon a mettre à Madja Bouté? Monsieur peut-être la famille Boté pas bien TV, donc mettre au Azari sécurité dans Madja pour Bazaki et Fandi, la grâce de Zolo, je crois. Dina Pazaki, donc c'est un artiste comédien, on s'est présenté les sous et puis on le un mot gentil dans Batunan sur mental l'émission. Ouais, on remet un peu sous qu'on s'est présenté parce que biso ba succès si boya na biso parce que si la biso ba bossa na biso na banda
vraiment plaisir à toi. Voilà. Bon, c'est juste une façon de parler. Bonsoir, bonjour, la minute sur la parler. Dina impeccable artiste Nabino, moi Nabino, Leki Nabino, petit Nabino, frère Nabino, donc il y a un sous lango donc on est là tout ça pour nous là non que pour nous ko salir réputation à tout pour nous passer l'engagement non c'est juste pour tout nous capter ko là et puis tout se comprendre vraiment la ligne Nabino trop non pesa mbote nanga na kozong c'est net ouais non pesa mbote nanga na maman Willy Louia na Belgique la maman de Lézère qui sont là na pesi mbote nanga na Anastasie Lembi na Suisse na pesi mbote nanga na Stéphie Maluma na Bruxelles moi c'est un BG femme noire na pesi mbote nanga na Maggie Kapaya na pesi mbote nanga na Jolie Makumbu et Inès Ekanga na moni Mystère Pouting Sinclair l'artiste mabi donc artiste mais amoureux ko dabilamba donc tout ça la mabwe na pesi na nous chef la mbote na musika na pesi Shekina Mongo voilà donc merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Dina. Pour une petite histoire, carrière en haut, maintenant le Lengue Boni, puis dans le groupe Nini jusqu'à présent. Bon, carrière en haut, et banda kaka. Sola, moi trop mais moi vite fait quand on rappelle. On rappelle quoi les Arabes ou baso rappel li bako rolandate, balawe les kaki balanda donc ngala bandi ardanga et pas via Queen Mada. La PC mbote pas ça sali, moi via Queen il m'a dit service de l'opé le loto kuma pe pour ça moi mutu muki na nzonzing malgré oui kama mamle biso le ki ndara mettre ça ka kawana to kota na wana mais ça va toujours ko ba ko la ouais nazana ko ma vie na longwa te mais en même temps nazana nzonzing OK voilà merci beaucoup Dina obanda na neni et puis le loko na neni ouais na la bandi théâtre de ma vie à ce qui n'a la bossanité dans le théâtre le 5 novembre 2009 ou 10 je crois 9-10 voilà mais pas ton supporter mon aradina le roi artiste était mon roi maître mon roi tatouage au vimisa tolo paquet mamonio so bon tatouage ça dango et le roi mabete tatouage ça sentiment mutu et ça le roi yo linga tatouage tenga linga tatouage et le roi mso linga na ko ngaba suki na ko kateza fina ngate linga nga mwa na ngase ba mso na mutasa bongo mais à part ça ko vimba ba mona ko le roi maître non ouais bien sûr naza maître ouais judo donc judoka c'est donc maître star maître blaguité donc côté à caméra tout ça maramusu côté ba lisanopé donc so yepé donc okuta na ma donc ba armen ngo matapé tatami bu oui chaque jour na mataka na buna s'entraîner na buna pe compétition donc nga ba na lo ba ngo c'est une première dan nga lo ba ngo donc na double star blaguité na star à théâtre star à libanda ya ba nous ba star à TV. Donc, je vais dire que la TV, mais parce que je suis la priorité, moi, je au maître. Donc, chez tes mains, nous les mois Kofi, nous les héritiers partout, bébé qui n'a pas comment on va être traité. Pour nous, les héritiers, on a des maîtres dans la porte, qui blaguité. Ce que on a donc c'est vers dans les gars, oh maître international et mutamasano. Donc, on a une caméra, micro perche, on a action de couper. Rappelle-moi quoi. Oh, et qui n'a c'est singulier qui n'a mais je suis bien éduqué. Dans ça délicat quand même. Mais ce est pays donc il y a tout qui n'aura bon ni ma bien à pays. Ni ma bien à pays. Mais sinon, Dina personnellement, où est Diana Makila ou à Autoti Kabiso? Très bien. Et Diana Makila très bien. Tu fandaki, tu passeras bon moment ensemble, tu solo la ka, tu liaka pas ensemble, tu melaka pas ensemble, tu blagaka pas ensemble. Donc vraiment, ça fait très mal. Comme on a ça me droit Diana Makila. Na bien nenga mabete ba comédien ebele ba kufa na yoka pasi take bande ko nanga ya musala mais passion na yoka ki tango na zo ki nouvelle à Diana na moyo ndiye na perdre ki membre famille nanga donc maya misu nanga edimaki yango moko donc na yoka ki estomac na yoka ki mabe donc et puis tango na su coup de fil ya collègue nanga Mr Pouting Sinclair l'artiste. Donc, na mona ke topi surtout to choqué. Après na équipe ya yobenganga, bro, mais kuna ndeko ya ni to yo kaka. Donc ça dit que tout le monde est choqué. Donc par rapport au qui il y en a bon, tout sur là, personnellement, ils ont choqué ma casse pour nos collègues tout vous avez en dehors ils ont collègues vous avez une relation moi boy. Ils ont trop intime. Bon, personnellement, na aucun douleur ma casse non qui pour nos collègues.
tant le but que tu passes un bon moment ensemble na Diana parce que belé ba so poster Diana na ba statut ba Facebook par-ci par-ci par-là bah ça on a sentiment donc bah a moni que Dina a posté il passe eh Diana makila Diana ngai et ça a bon sentiment de Dina tseke boti Diana nanga tom sou ko jouer na Diana tom sou des films mo jouer par exemple moi si naé et pardon mobali naé soit petit frère naé le roi bébé na tournage il faut ne tout tourner to mesa na rat to tourner film mo boye to mo eh ne calme mais ce qu'on va dire là on a suivi na joie na Diana té si ya kufi personnel na joie na été na raté le quoi na regretter biso qui na va faire tout jouer mais ngai parmi bateau parce que Diana est très compliqué hein Diana donc c'est caté ana lo mapété Diana beaucoup fa même atambia sango le kindenge nini bosusu yamba na bonni wa donc minu za a ce qui muké donc au moins le roi dit ana poste na biloté mais ça mon cher naï au moins ne sengo to musu ne ba la fois dernièrement avant Diana à côté hôpital to côté na bloc na zali ko la moto ya télé ma outil tournage na woni mutu na ba valise na ko le ka bongoté ah moto télé misanga na pesi mbongo OK non pour que victoire ah na kiti mais ah mascotte ndeni bien Dina outre na tournage ah ndeni na parler pepele moto kapela oh amati mo tikinga oh ne mulungu bizarre moto Dina to bengala akei siku na kiti na moto pona ye mais akati kinenga na tellement boye mais vu qu'il n'est comportement na ah na sino nga moto c'est un très compliqué so ba biso ba Dina to so mo ba grâce muké au fond na parler be mascotte moral parler yi moto kauka au type au fandi pe la moi kalama au boki boda mepe ouais ti matongi pe relation zaki ande vienne et c'est on a to ba collègue bon au moni ba résidé to zaraboé nyonso et fonctionnera à travers à 100 et ça makila ngapona za na yo même moral et makila et ba tu soupe to fana na bombe ba théâtre et to ba ba kala ba ni pe senti mais que présence ne c'est ça na on pété on comprend na mona Saint-Clair une fois boé makile tout temps même moral na mona Nike même moral mona dali on comprend donc ekinda bon Diana azaki comédienne oyo abanda musala ngokala ava biso beto ya afana rapide ba azaki to baza génération mona maman présidente voilà so ba c'est ba nzoto miké ba zo sa ba théâtre robina kuna alewa et tout voilà vie à pas nzoto miké voilà azali lo kwa bato banana bango série wana ti ba lelo pe asaka na bango ba l'équipe biso bina ba 6 donc yo azali lo kwa mwana ye donc makanisa mabeza ki mwana c'est trop dit parce que Diana obotanga te quand même à cause de la grand sœur mais à moi on été ouais à cause de la grand sœur mais à moi on était pas beau temps et moi on a musa pas avec camarade à maman non mais Diana des camarades de fille quand même Diana camarade de Fifi Miel Diana camarade ya Tide Ngange Diana camarade ya Niki Lopez au Sonké Diana camarade ya Gabriel dia camarade Gabriel et Bakata kamade bakata ki kotaka ba bakata na ba vie na ba Gabriel te aza camarade ba Fifi Miel ba nani ba Mimi Kabongo aza camarade ba nani ba Niki Lopez camarade ba Tide camarade ba nani ba bon voilà ningo camarade ba vie allez sango wana oyoki yango écoutez la kiwa personnellement Sangwana écoutez nga na Prince Kasavubu na telemi na kanaka na Prince Kasavubu na ngamba café na kota matonge na koti parce que biso na ba groupe WhatsApp belé quoi na koti ba groupe we personnel Diana makila ngabi oh ba ventir donc ba solo oh etinga na kizungu na biti téléphone confirmer na tel ce qu'on a statut ya Niki na melioki Niki doki bati na kego ta ti de we na mwenda bia o ko mama solo ba pele ba nimba la moko. Dans la question où Zidane n'a moni où t'as bien assez que m'a confirmé de là d'ailleurs. Zidane au théâtre. Ouais Zidane c'est de mon aîné. La PC mbo pas ça. La moi que non. Oui au rôle ba Zidane tu dina excusez-moi na. Vraiment je suis désolé à Limbisanga parce que moi vitesse. Pas fan boyo mono ba impoli. Non Limbisanga ça moi vitesse. Maman na yo faut bien ma Zidane bandela na kamwa. Ouais la moni na Zidane. La moni na statut il y avait na biso Sundiata Maniata la moni vous l'avez. Tozonga na Zidane. Ouais la moni na statut ouais donc na moni na statut non na telle Facebook. Na moni na page ya ma Gabriel ma Bagaïta. OK. Au moni pe pas ma Zidane. Moi Zidane. Maman Chada mais Maïcha na kila mwipi na mwipi na statut ya maman Niki Lopez na bia Niki Lopez ndé ça va. Oh, asa maman ça là-bas nati yo qui maman. Oui, asa maman. Bon. Maman me qui a raté, maman ne pas raté. OK. Ouais. Voilà. Après
nous avons confirmation comprendre que Diana Penza atiki biso. Et bah bon souvenir nous ozo garder il y a Diana de son vivant. Et puis jour à souka oh mon ami Diana na habité ça oh habité biso il y a blog to beaucoup de bon souvenir au masalongo bon na koloba papa souvenir à Diana ezara na motema nanga parce que bako c'est la moué makambouté voilà et puis le lopeso muto akufi comme akaka azaki muto malamu azaki muto malamu la moué makambouté nga Diana makila na luka relation na été na luka relation Diana te Diana yemoka lo relation nga jarke amona ka garçon très poli respect ana ba paquet mais ana komi kitisa mo be na mo théâtre on va tourner chez moi mais moi ça va diminuer yo par rapport à comme ça nango papa sexy va diminuer parce isolé ba ni souyi ba bilo mo se venir dans les quartiers no linga bilo ko na te tellement dans maîtrise on est observer trop tel garçon ninga zalaka ninga na vivaka bona ka ba maîtrise mo ba ni ni sala ki yimo ko approchanga dina pesa numéro non vous avez moi malade moi ngana do ba fika moi malade moi pesa numéro non nous tenons comme on a payé comme même sous mais position parlez kauka pele na tamwele be to s'équiper be to blaguer be matonge to pele on a une bière non pele bien quoi moi bière banini azo parler moi na matonge sur la bosanité na kanda fina papa wemba ayo lu ngana parler na dina loko ça moi na matonge na azo parler moi quelque part ya kana no accompagner nga eputa ilanga parcelle ngo yo yebi ko to ndezala to kibi na parler on be kitoko to CP nango fallait appeler ça mbongo na soir to rater on soir azui parler donc ba souvenir na ça nango ya Diana na ça nango ça parce que Alexei ngai Alexandre Chantiers mo do appeler ça nga accès mo bo ya mabete mais accès ya ko sola na ye ya ko blaguer na ye et mo pe ko tumbole pe ya to bebani pe to bongisi pe mais misu bazo ngote misu no monika donc marque jour à ce que mon na yezaki quand jour à ce que na mona Diana izalaka mois de mars na putain na bloc to no solo mso komana kana WhatsApp to solo na biso non les solo to beta ya bloc ezali jour solo komana na mois de mars na monaki na bloc bon ba tant pas kuta na pesa zaki pe sauter mona sauter même bata ba donc ni to no solo na ba niki ba tide na ba motu wana bon no sangana parce que bozaki groupe moko bozaki ndenge ni non monter parce que biso journal de l'ensemble te déjà qui a ça artiste sa vie até ils avaient que non quand on a dit que makila o na o ekutana bon ça nous fait la fois la niki pa benga ba dia dina position ça toi ndenge ba oshwe toi na mascotte banina ba tide toi na chez biso et pas Zidane na staff Zidane chez biso na poso Zidane ouais bon staff ma Zidane na poso to komi wana ba ni ce staff banini donc dina so le biso Zidane to be bana webi merci. Merci beaucoup à tout le monde qui nous suit avec beaucoup d'attention. Mais Dina plus le pendant na ki ko luko to beta pendant le solo. Le lo oyo image moi peut-être de euro balancer. Et biso total qui Diana Razaki vivante. Abi ezaki na groupe il y a ba artiste plus banabasi ba luka qui ba sala pas problème et belé a comment il a problème il y a ba tension et ça là que et même qui na AVC. Sûrement yo crois que y aurait quand même car quand tu hôpital ça qui AVC. Au duka quand même au bengai. Bon, le côté m'a vraiment bengati. Quand même. Yo quand à l'hôpital puis na mona appel na YouTube parce que biso fini biso YouTube, fini YouTube na soma mascotte ça qui crise, na anniversaire à moi na ye ba ke hôpital et comme ba bongo ba fait c'est bani mais na bengaki té, na zo rappel tempé ok mon EPTV qui biso ba makambe belé moi ba makambo ka ti arrivé au kufa donc ça fait très mal vraiment. Voilà, d'ailleurs mais quand tu la biso image joana Diana ça qui émission encore a expliquer ndenge batrika ye papa mwana na ye asundola kaye akipaka ye susute et choc wana ba tension azaki moto pende lobi abanda ko lobate calme bomba peut-être yango yo sala ke ba AVC bimande memie na liwa et puis to kozonga tout juste après pour que dino me camper ko pesa moi o expliquer monsieur moi muké parce que yeba ki épée et puis papa mwana ngo pe bo travailler na épée dans groupe ya via et tozonga tout juste après c'est parti play de yambela biso yo tune ba question o na se limiter na bité na tuna kaka babi nanga comédien moko boy akotaki na kati ya vie na yo a détruire yo makasi. C'est vrai et naza très déçu, choqué. Ndenge to lobake to linganaka ou soit toza famille nepte songa na lobaka ka toza famille bien to linganaka bien ba linganga. Je sais pas si on a quoi la fille n'a habité problème des années. En Turquie. Ouais, en Turquie.
n'a pas ce problème les années contre un gars donc ils a première fois té ils a qui clique moko ya ba fille na biso moko théâtre parce que na besoin plus ba détruire ngai ba tunyo so baza courant ba bi ke na botaki non na bota na 2013 ba période mon na bungaki na bota na 2013 pas moi na a moi na pototé a moi na kini après wana après moi na ko ça ba 8 mois aya ko voyager na ye akende ni Londres tant à Londres wana bon lisolo pe zanga na ngote boko fana entre amis boye forma téléphone boye code ye ba moni boki okepe ko zwa ba moni bisonde biloba loba to zanga na secrété ba ninga na ye ba bengi mutu kutu boye kutu to kase kutu akusundola ye boye na boye matinda mbonga kipa mona bie kipa mona kitoko ndima te azana ye soki ba biso ba start bota ba prêtre te azana ye ka mutu ordinaire mutu normal kaka azana ye pe jeune qui par moi est bien vraiment bien jalousie kaka la fille elle est amoureuse de papa moi nangai nzambi pas si ils a vraiment pas si et c'est choquant aussi de voir ko sangana na ba tumususo bazara na bango ba créer balingi te mais ba fausse information quoi. Bon, soki muta komi dia na niveau ya kolobaka makambo na ndenga mabe. Sera komi déjà ko envier eloko moko boye o ezepa na pas nezate. Siko lobi na sandeni na détruire de façon que ek mobali wana koyoka bongo atika ya zwangati. Donc ça là na sens wana. Bon, na sens wana te, za ba tumususu balingaka ba mona yo za les résister. O sepelate, ba no ba sepelate. Donc c'est un peu ça. Eza kutu likamute ke o eza likamo eza pete. Likambu yo lobala mutu ke no mwana na zaka mwana ote etango ba ebeke yo Karine oza camarade nanga to tambola na yo tango bisi déjà que mwana na za mwana ote papa na ya zaka matadi papa na za matadi pourquoi parce que to voyage mwana matadi na zaki na mbali na mwana matadi na présenter yo Karine mbali nanga boina bitana comme na zim na boti na lina ba bayi mbali na botaki na été na bombi nanga na bombi mbali na botaki ne po ba bayebaki ba bayebaki na boina ngai ba bayeba na bombaki na ngai Pendant que c'est un local net moi soni moi nini bo na bombi nanga pendant que ngala artiste to linga te so comme na zemika nzambe na ba ko sekande pendant que ngala tangaki munoko na ngai bango ba créer ba bisi pas moi nanga ça les savoir ba photo ba mixer ba tia na Facebook ba salinde ba ko sala ngana habité ba ko tindela ba photo wana po na yebi même pas ba photo ka ba profil de tchako chez moi no so remarquer na profil na tia suba nanga te moi na za moi na été mon papa na za kana matadi machin ba belé créer ba problème na ba tata moi si na ba tata leki ndenge bande ko benga ko ya kotala mona ba ya kasusu te ba ki pasu moi te donc abandon Karine c'est choquant na lo ba boyepo nga za na ngala bitite ya ko lakisa batu mawana nga to pasi na ngai ba yo kanga marathoni te na za na ga mwasi makasi na obunda pina obunda nga mochi na suka ba na ba lia bien baza bien balata bien comme d'habitude ya liboso kutu na boko le nga moko na zala moi mukie soki ba 16 ans na boko la moi na nga tia du diplôme d'état nga moko ngai moko na obunda pe kaka na opesa bango ba bonne chance bonne chance mais 2020 exode moni exode benga so autant la bible était exode a sorti signification na ngo yango wana tango ngala obima bino bokwea habitango ya kobima bino bokokwea en tout cas vraiment c'est choquant na musana biso nde tosaka musaboye soko moni moninga lingi mobali na ye azolenda kwa ta 5 chambres salon oza mwasi sala pe effort yo pe balingo bazolonda kwa 5 chambres salon kokota kate na vie ya moninga c'est pas bien eza bien te toyaka musala toyaka te pokota na kati ya vie ya mutu toza mutu amtana étoile na ye auta nango na ndako na bango epa na bango soki yo tata no na mama no bapambola yo te en tout cas pena luka soki église nini oke ko sambela po botuto za nango longa na nzoto c'est pas bien ya ko détruire ba vie ya baninga yo yebi vie ya mutu te muta bombi na ye mobali ne ndenge bino bolinga so mutala mobali fa betelo lisolo po yo zwa o mema oke panza sango koma histoire no ya journée to ya année muto boyi na yo mobali ne abombi yo ke koloba ke aza papa mo anete na ndeni est-ce que herba kenengi na chambre ozalaki o assistant ki pete assistance pe ozalaki te yo pe ngo zana ozape babenga mwa ne ozape muta service traiteur te ou bien sécurité te oyo kota la kati chambre binga nde mutuna teme ana ko simba boye na ko zongsa boye bino bosana bino te bo skize nga na langage eza juste conseil tozo pesa nyabi ke ba comédien bo Holanda o asali bongo aza comédienne aza na Turquie na okipe otanga ko mono pokashona mulangi okotanga pe eza na ngo pete
mais c'est pas bien autant à combo na oté tango sali boye tango moni diano comprendre que oyebi peke zayo bandeko no pe baza aba yebi peke zayo ya na ope asaka théâtre bino nyonso boyebi ke eza nango bino batu bo sali bongo mais to lobate exode kaka tozo bundana bino kan exode kaka nga pena musala makasi ana okende ko luka na Facebook ngandi oluka mobala mobala demande ami ya mbala ya mninga ya kala ubanda ko tune comment va ta fille ya ma fille o botana diana nga botana diana na ngona na conversation na conversation batindela ngango o mususu azaka na Bruxelles wana yepe akeko luka lisusu kaka même mutu bakuta ba yepa yebise luka adresse bona Facebook yepa ye j'ai été parler nandeni yamba invitation na j'ai été parler yepa yambi abandi ko tuna makambo mwana diana bobi na makambo tuna ngate soki yango ndo sengela demande ami na bloquer pour vie privée nanga naza kosa ina obete lango yote makambo tuna ngape naza nango wana nako tiela ngo siko mu na conversation c'est pas bien ya kobeta ka batindela ba capture batindela ngo nande ba bloquer point bakobebisa kaka koluka kaka osala bongo ya mama bana baba bana nakati babana bino pe baza pe batata moko te baza pe na o pe tata na ye o pe muso baza tata na ye me obimisa pe muso pe tata moko bwana bana me mutala na vie privée na bino te me bino bona ndaka baninga sima sa o détruire via bat oh nzambe ne mutu a décider na vie ya mutu pe chaka point ke dena yo lobita ngala mukana tanga okutana boye osabu jour moko nzamba oloba jour nzamba oloba aden peza la rati mwana nga basale aden avant que bomba bisa makambo wana mais na kama nde makambo wana affecte papa mwana nga si le la za malheureux omoni ndenge zana soki enfoutment eye donc soza na vie de prière tes capacité mbatu musuba kana azana façon moko boy soka lobby ata neni de fo batu bayoka ka ye bata bongo baza ba langue vipère na tende basangana ki basala ki kuwana nzambe wana tobenga bango ba langue vipère oza pena vipère yaya betaka masolo na yo balikambo na TVT mais tika na lobaka poto comme la fin de l'année hein là c'est débarrassé nango na kota nango 2020 na lobaka vie privée na la TVT mais na lobby ngo po eza mutu asali makambo wana toza na ye même musala collègue pe azala misa na to tambola na ye donc naza obligé oloba yango foko yeba ko tambola ka yo moko mama sala toilette comme camarade na yo hein na nzambe po soko ke na toilette o se soulager o sopima eleki nango soko yebisi nzambe to beteli mir li solo. Voilà, dina to la vidéo on a habité. Ouais. Tout à l'heure parce que actuellement ils ont vidéo au réseau circulé et puis les gens sont choqués. Tout le monde fait filmer à la bimina kati. Voilà, ils ont vidéo ils ont circulé actuellement et puis na moni susu au zongi sango li susu et le ranga la koloba moni tolinga ka tiki ce qui muta kufia ko mutu malamu parce que dès to vivra oui nul n'est parfait muna mutala makamu na ye mutala mabena ye mutala makamu na mutema parce que le temps to fandi boy na plateau na minute on ngapena na makamu na mutema et ils ont dérangé nga yo ko na makamu no beso déranger tant so bande ka famille na ngape ba luka penga bali yanga tant so yo msuba relation na kenda ko sala pe to msuba na ba copine msuto zwaka na ba master msuto yeba na bango o to fana to mela ba to yela pe na bandoki ma pire femme sera bon c'est pire femme mais chor asa muta kisi asa l'étoile na yo azuka sacrifier bonbon les mata de se comprendre et ça raté que non ce qui na bebani na barezi so ba zabi na ngadi na yo la omona yo zela omona relaxa yo so na ki na betili ba kuna longo linzaka barezi to longo elo ko na mutu na biso quelque part et ça la vérité côté et ça la vérité parce que bato bazo finga wana bazo ba n'importe quoi bana choc au fifi mais la sana moté. Parce que ngai oza camarade nanga oza frère nanga mais oza pire ngate en réalité a pire oza pire ngate bana pire yo auto yebi Saint-Clair ouais yo mto yebi singa bon non yebi sote mais on mala mona quoi OK ouais c'est comme Mickey on mala mona Saint-Clair Poutine pire yo ce qui le yo kufi exemple ba reza kufi non pas si baza na lela mais tout le monde c'est différent parce que dans le moment où on va sur la Saint-Clair monter monter répéter le bino canon limité pour la résine monter chauffer monter va dire c'est que le comme maillot c'est que bidon à 4 qui m'a terrassé pour ça na monter même sur la ligne là surtout où le d'ailleurs par exemple c'est qu'on fait ah on tu nanga tu rater risque mon désir dans la 7e mairie ah
Vous comprenez? Donc, ils ont le fifi miel. Au moins, place de fin, ils m'ont raté. Tout ça, tout ça, nyamate. Tout vivre na zamba, nyama de raison raté. Nyama ça la makambu, na kibo nyama. Mais bis tout ça bateau. Ceux qui tout soit na tout soit na tout bunda, tout finga, là, tout la dit là, tout la dit que que va m'amener ba doit s'occuper, tout le monde va parquer parce que tout ça bateau. Et puis ba vrai ami ne ba beba naka. Vrai ami, so boza ba vrai ami beaucoup beba na pour ngana bi ba relation ba amitié belé makasi ba beta na ba makofi ngapé de tout et arrivé là ngapé. Ça dit que pire ngamu na ngado vitola ta na même mora des gars mais ça dit que qui ouais tata bandi pe. Bobongisi pe ya moment moto l'émission les gars qui bandi juste de compréhension, c'est ça. Tout ça bateau. Mais pourquoi les autres on ba YouTuber ba biso so ba comédien ba ça ba bloquer genre ils ont ma plaisir parce que mon temps souhaité liwa muninga azate ndo souhaité malera muninga azapete donc le photo yebaka Diana makila watiki biso aza moto to zakina ye naza côté de natina côté de fifimialité mais juste to to meka un peu ko pour zakina bango ouais to meka un peu pour babiyo pour yebi mobali yango azakina bino na groupe à vie ouais to faire voir batuke oyo bazolo ba eza bongo te fifi aza na babakamuna ye aza na bana na ye aza na famille na ye tant musiko milliers de personnes bo les kana ba YouTube bozo ba n'importe quoi comment mutu moko bo na ba Facebook bozo commenter bozo finga obomiye oliye vous allez donc mon suka mabe quelque part ça fait musinzo vraiment quelque part ça qui to côté parce que fifi aza na famille aza na bana na ye aza na makambu na ye tant on a la famille de milliers de personnes bazo finga bazo commenter yo ndoki yo komono kosuka mabe yo katsa maite ko kufa ko dina na mai wana diana ko benda yo asa mutu amu ko ko tapé la salle de bébé ba glisser la salle ba raisonnement ba niveau bu mutu na salle de bébé pas c'est vrai fungami akufi voilà mais yo yebi moi les solo mais quand on peut embêter la biso bon on a yebi vraiment na yebi moi les solo vraiment ndengema vraiment ils allaient parce que tout ça qui assemblé mais tant que ça va voyager on va assembler tant on sont en autre canakine mais par exemple papa moi na babeza Hervé Aurore azaka pena bino na groupe boy travaillant à pena à l'époque bon omoni babelo mususu totika kopesa ngo ba plaire mo we parce que Hervé Aurore lelo on a passé mot de Hervé Aurore majestique mon père wana via idéologie mille esprit belé dans la maîtrise Hervé Aurore ndazabwe azana makambu na ye azana foyer na ye na Londres azana bana na ye bakoli azana mwasi na ye azana belle famille na ye azana baleki na ye azana bayana na ye azana makamu na ye alors to lingara te to legi na TV pour nous salir comme mutu moko boy soki bon biso to yebi ke Hervé Aurore abotana Diana Makila c'est tout même ceux qui Hervé Aurore na Diana Makila ba bomana ka pona makamu na bango ba potana na relation amoureuse na bango et si là nango déjà mais oh ils Makila non abana ko occuper moi na mais à un moment donné Fifi ayo ko mana Hervé ayo ça mais ba eza nango logique non va souci ya amandako tika mo ba 500 ba 1000 Diana blague était Diana vraie chérie Diana une vraie chérie on s'en a des cartes on s'en a des blague était mascotte soit télévision que nzele matelemi alors dit moi non la maîtrise de soi aibo loba aibo tala aibo tambola azale loko moi de ko utiliser so yo bando lule oh mais oui normalement non lule parce que ça moi aussi kitoko Diana oko atana kitoko na ebo lingete so olingi na kitoko nete olingi na démarche te olingi na attitude te olingi na lobete ene loko moko wana za prise suka ekanga yo ezane wana yo mo yo batiko so yebi so ko donc avec ba arme moko boyo ça dire que on les kate na to yo bando bouler peut-être bon neti ngani na zaboye ndo bando mono c'est exemple na ngadina nde na zaboye nzamba salanga mwa kitoko na yeba pe mwa koloba na yeba pe mwa ko sala bolingo so so mo siko na ba makambo wana tu ya bolingo barat na suite na moi ke na moi kitoko nzamba pesanga na suite na moi ke na moi koloba na ngana na suite na moi ke na moi ezali na suite na prise na suka na yebi ke bon faut utiliser siko poitrine utiliser siko loboko
Vous comprenez? Parce que ils ont fait mon sous à lingo pour la beauté dans Ah, c'est Wando voilà. Patrina Diana. Il y a moi dans le bagage, il y a fait mon sous Wando Kakangwe. Non, bon, craquer c'est trop dire, mais ils ont babilo ou nous avons pas ça. Qualité non. Voilà, on a pas ça qui. Mais yo pour préférer non pe moi ça peut poitrine minene. Bon, ngai na préférer moi ça poitrine minene ta basse minene azala na bizela mala monta que moi si. Ali ngara famille mais la physique à moi si nenza masa moi si boyo préférer partir ni. Ngai na préférer le côté. Zala no ga moi si. Zalaka mwasi lingaka famille nanga zana souci baleki nanga zana souci nanga dina diakini dina na laki ndenge na lamu ne so dina obela yo beli dina ne semo so dina so le yo le na dina ato sano kimbili kuyu nazana yo ozwara na ozwa yo so pesinga siko mwasi mo besuko na zolo mulai kabelo ti awa siko ko donc ko maltraiter nga ko mozongelo mozanga tina mais yo bo yo le langa ti yo na dina kufi e ba dina ko bimal jour tel boy tout ça va faire de la pona dina. Alors c'est mieux. Dans le bandar on se peut plus dans partenariat. Voilà. Alors azaki na biloko mo boye que o ezaki ce que raté côté et soit. Donc yo qui voilà. Donc Hervé Aurore na Diana Makila ce qui va ki na ba ranking na bango et ça c'est exemple ndé ba solo ba ki sundola ki mwana eza makambu eza bango Hervé Aurore parce que na yende abomisi Diana. Non, même pas ya na bi Hervé Aurore a poto na nini. Vient na biso Hervé Aurore a poto na 2015. Non, poto janvier, janvier 2015. Il y a un qui a eu 2021. Donc, en 2021, on a pendant arrivé à mais quel souci il y a quasi? Non, tu sais, je suis là, je suis là, à part Hervé, tout à part qui papa so ina ninga ina ba relation ina makamna ye. Alors to linga te ka ke soki muta kufi et ko mago na boye pona boye. Diana Makila soki azaki na problème très sérieux na kati na ye. Alina kufa. Na moment sala ki émission na au total ya Lubo sala ki wana. Émission sala mina ni 2021. Na 2020. 2020. Année passée 2020. Tu moi te salamaki il faut donner la moi wana et ayo kata motema na 2021 awa to ke da soki na fin déjà ya année. Alors mutu kana ba mundu mutala makambu na ye to tikaka ko interprétera mal na ba komba ba ninga ke yana kufi na yo ebite ke fifi mi aliyete mutabete mosinzo. Bon omoni otambola barezi omoni otambola kaboye okoza na petite mo babi à l'époque yo peut-être on échappé à l'époque babi ozaki pio petit pour Hervé azaki non master Branly yo ozaki pio petit à Branly maswaku te nga gibi na pire petit bolite na pire petit maso côté ba ina ba pire petit na bango na pire petit na bango te ba chef nanga ba vie nanga vous comprenez mais pire petit bango mususu pire petit ki le bani bon ozaki petit na bango voilà ozaki petit maso ku petit à Branly na petit à Hervé petit à Christian Dose petit à Véroc. Donc, il y a un makambo et tout. Bon, mais il y a un bébé, il y a un qui passe makambo, c'est le cas parce que tout ça là qui ensemble. Mais est-ce que vous bien la bête à mon signe? Bon, il y a un exemple de bébé, tout solo là. Oui, tout solo là. Tout ça là, tout solo le rôle bateau. Oui, tout solo le rôle bateau. Bateau, bateau la mission na banda beaucoup na nous sommes. Nous sommes na mbé, tout ma bandi na concentrer même mission à luka place nini erreur ezali ko sala nini ba finga ba buda bi makizengi to bi masoba. Est-ce que c'est nga? Nous sommes pas ndé tous vivre aboye. Yoko za na nzele mo obeta na vrai chéri mo we. Mais tant que je vais t'en mais ok n'a pas bongo on a fait la rési base putain c'est bien il faut passer ça dingue etani ya zona on a besoin de récupérer la boule qui est là ça nini là ça système genre que nzele na biso ya ba comédien nzele biso ba artiste bunga so na beti bele seni na kangami nanga na iso base ndeni mutala ma ngati na ngama ele ngaka kana lendi na ngana tikela ngama mwana ngo so moi siko par rapport à évolution sur l'offre ngana petit ngo mo question ba ningi mo siko yibo mo ko sanini o récupérer siko ba ona yo vous comprenez comme ya ni nango boyo do considérer na considérer ngale na petit ni nango o mo ko so na ba guerre de simo we ngaba we ke façon mo ke na siko yango pete et comme guerre d'esprit ni moi ba benda simba benda na ba genre mo bongo donc elingi lo baki Hervé Aurore avant aya groupe ya via parce que d'ailleurs Hervé Branly parce que ça qui camarade ya Branly en dehors de théâtre bazali na ba mannequin na banguna tant moyen théâtre à côté na Fifi Miel aibi au théâtre té aibi na pesa doté aibi na sala boité parce que pele ni bali parce que vivre na bango c'est là ningi relation na bango tant ma petit monde théâtre vous faites la bible qui bogara Hervé mignon garçon
Bogar mo à côté théâtre bon chance spéciale qui nzamba tie loboko ebe pe ko loba mo mayele mo ko lata kitoko sola bien banini bon théâtre pe seni ba sepeli ba yambi na théâtre ni peut-être on peut ça la rappeler sur théâtre on peut s'occuper on la maîtrise pe to ya bogar on dit oui au sala o singo sala allez abadi ko meka voilà anu d'ailleurs to mais ce que peut pas dire. Voilà, bon. N'engé pas écouter bien Diana. Non, baba n'a fifi avant. Ouais, baba n'a pas écouter bien Diana. Baba n'a fifi. C'est tous les cambans qui va battre. Baba n'a fifi miel avant Diana, c'est ça non? Voilà. Baba n'a fifi miel. Baba n'a fifi miel de baba. Si les dango on a Diana. Mais fifi tout vont bien normal. Oh, il y a un makambo. C'est le ex naïe. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, l'ex de quelqu'un devient nouveau de quelqu'un. Et ça, le grand film où il y a théâtre. Tout ce qui est vu yo communaille, ça n'a pas passé ni. Non, pas passé parce que à ce côté de l'ingani wana ici et simbité. Ah, ça il a dit ça dans Zaïden, il a raison. Non, tu dois mettre ma les choses c'est les cas déjà tu dois mettre ma aux amants oui. Ça on va le dire c'était parce que ça il a raison oui mais c'est parce que déjà ça le bail que impudicité à théâtre boumuna la mort et polandana alors tant on veut le bosso la sous pota ba to bossa bossa la déjà alors tika président di shababa fa na ye ba on sexy la déjà même si sunga mopamba pour ba ke liwa diana na mama parce que ye muta lobaki azaki prophète yo confirmer que maloba lobaki yango yo salama bosso ko ya tozoma na ba liwa zo ya to ba wa que ça le tika président fa na voilà di shababa na pêcher mbote président vous comprenez donc ba yo kutana Diana OK mais Diana na fifi ba depuis quand même moral quand tu n'écoutes pas n'angoté parce que ma fille a été retrouvée dans le diabo mon papa il y a Beverly ils ont beaucoup moi ils en matadi et non ils ont Hervé Roté mais soyez bon makambuya ya songi na bataka wana et ya ma fille on peut bandoler la macasse na matanga deux azol exception image siko bango lobi ke bango bataka ke songi mais ba songi so na bi ndesi nga na bo siko par exemple na vivre na nzele mo bo ba résoudre na obi na nzele na kino ko linga dinete dina a vivre na mutu boy nga na nzele na relation isa ni ekatani na perdre moi si na bien ya kitoko ya valeur pona yo et après quelques temps après quelques années tozonga li soumet moral et simbatin donc ce qui est dans la ndenge bongo le bébé c'est mon nanga donc qui est libéré qui a ba réserve format ça bobi nanga carte mo ya bien et ngesa nanga bien na vie c'est que ngana yo et simba sauter mais ce qui fifi miel muta bomela ka na ni Diana marambu ya libala na yo wana ki il fait sundula mwana ki pa mwana na te est-ce que ba ninga basonga na sudi basalaka ba bando solo oh mais nous solo ba na ya c'est ka bloquer wana tala na ba YouTube te ba to so ba distraction ba rési ya mona et ça na plaisir parce que yo osala yo otangela musala otangela mo donc on a été tembe en mon on va dire ba yebi ke ba rési blague té atebe ba ça ba succès wana ba so ba vie belé ba belé ba on yebi ke ba rési so yé par rapport à mutu to zali depuis so ya ka lupemba ka disa to diembela ba rési na sima tenga mutu na lupemba voilà te mutu na d'abord malchance na ba chance on a lupemba mais so ko zoba ba to c'est ko zoba na yo oui belé to ba pe na YouTube ba lupemba mais ba zoba donc to ni ka zoba na ka ba ko so te to ni ko seka ye wana ye wana ye maboke tout donc voilà fifi na Diana ba qui met moral ba de ko solo la bien ba de coopérer na bango siko pourquoi ton monde a couvert ça l'émission depuis 2016 émission de kada kai par 2020 allez on fait 2021 bo super émission na bo bimisi yango on dirait c'est émission salama qui dans l'exercicement na parce que ba te be bando mona que fifi za mabe yene mutu pourquoi publier pe au moi la maman a publié na page na OK il muta bomisi mo donc sûrement, si je comprends bien, cher ami internaute, on a vu qu'il y a une émission et au tambour dans la page belé, je suis sûr et certain. Et puis tu belé bon le cabaye bah on na protéger vidéo dans ce sabino bah tu n'as pas voir vidéo. Sur YouTube qui bloqué ma chaîne et tal bino non sur émission aïe bah qui sanction hollandais. Si je comprends bien, donc tu expliquer. Hervé Azara Bosona Fifi après avoir robé na Fifi ne bayo lingana Diana na Diana yo sala ke ZMP et au côté ne bayo bota mwana c'était ça non ouais ça OK voilà on va continuer na bon to ling to lungula to lungule loko yo OK soki muda kufi futu bimisaka ba donc Fifi ba tunzane innocent kuna ati ya Fifi na sabongo asana intérêt bo Diana te quand même ba zinga na robé ba non siko to robé la $10,000 siko melinga $10,000 na OK kanda to bébé na ndenga faux mais na moté manga za nango na lingate ke yoko ta cercueil na be mayo na salo mabe non ça na moté zoko roboto langa mwasi na garder ka bande ngape na revancher contre oyo salinga mais ke okata muninga vie ke muninga lali boye bazo lela ye bana na ye famille zo lela ye bani yobi ke ngam na selo ko ala eza facilité et facilité
Mais vu que vous avez petit, alors, Babi a occupé moi dans le bosso qui passe tout le ce message. Mais voilà, ils ont logique, ils ont logique, ils ont rango. Ils apportent ça là. Oh, mais non bien, ceux qui ont voté dans moi Simon Roboy et eux qui ben comment Roboy pour moi c'est moi. Et moi peut-être il va non yankinan. Il va non téti non. Je peux mener la mande fois. Aza yanké, et fait abimi à côté monde, abimi à côté mon cinéma. Pas mannequin bazar lemba. Et fait à part mannequin wana de ça là wana. Fait ah non même maître té. Bon parce que vous allez se poser à maître. Nous sommes avec mouké mais mis l'esprit, nous sommes là paquet tonda na yuma l'esprit té. Et fait non non était fait non avant non maboké. Il va y avoir des mannequins, il va y avoir des publicité, il va y avoir des cinéma. À ça, vous voyez plein d'esprit. Vous comprenez? Il va y avoir un matin qui va y avoir non, il fait mon mien, non, attends que nous mis l'esprit à regarder nos bandes, à vérifier dans c'est vrai. Peut-être si c'est vrai, si c'est faux. Oui, mais monter bébé, que moi, je suis ma casse, c'est bien ma kila na yo. Ce que bateau a pu se comment bateau peut se comment parce que bateau va se rappeler à moto, on a momi na yo. Ba peut se ba sangwana. Ole o kana o ni yo te mo clete. Mbongo ya no te, po bana mo ya mo pepe na mabe. Siko, yo siko moi si. Tant que mon isco que ma hambre qui est bon, au sait que ça ni, au mec qui ici, au lieu que faire un journal na téléphone, au mec peut expliquer, au tal ça y est papa, ma hambre le baiser bon, t'es là boé et qui n'a bon. Yo sont moi c'est dans ce jeu sur à siliki par rapport à yoki, yo peut moi si pour celui qui artiste, au celui qui au celui succès, au celui beauté, celui combo, yebisanga, bon souka, pour yo likolo, bon c'est comprendre et bon attends moi likolo moi na c'est ah papa ils a bon moté ah maman ils a bon moté tout ça pas souka ba auto ça test ADN moi na bimé atari moi ya Aurore on comprend déjà ba choc pour il pas ça déjà mutu kando ba bando lo bata bando bon makambo peut-être moi na ba AVC yana abandaki ko lo ba troté aki mutu mo ba partager ba na ba tout ya na ba mi intime na mais je ne crois pas que Ando Solana bango mambo ya yé les autres dérangés avec mutu mo un peu moi genre on a vu sur pour ça le camphor le barana pour se défouler et puis genre et puis tout ça batou et puis théâtre moi les lo on moni et lo ça la nga passi soki bango na bango batu bana ba succès batu bana ba théâtre CD bana ba théâtre ya soki ba neni nywana ba osala na mabe bongo so boni biso tsko batu o to zanga biso ba succès to yebana te to biso na moment sur ya YouTube to suka wapi so ko ndroka diana abana théâtre sera CD à jouer à l'époque à une autre mike moi na muka jouer lelo on ba 12 bongo siko ba biso ba odina o to yena biso ka boye na kuna seki lelo amalonga te na kuna convaincre bino te na kutu dongi dans la scène côté est-ce que na mérité qu'on a chance et le ko ça la biso mabeza ki biso na biso to linganité to tika ko sala ka ba sembla que soki moninga kufi to moninga beli bobuke na ba YouTube ni abeli causation ni we eza malamu te et puis to longo eloko na ke soki moninga kufi ale komio ya yolela moninga na ngai mwana baba ito côté c'est faux parce que OK ba ba ebi ke ba anda pe ko sur la terre azaki en vie mais ozole la makasi voilà diana wana ezaki na moment diana bungaki diana zaki sur l'actualité te diana ana opposition de bana susute diana susute pe diana pe so kufi diana kufika pona makambo ate ko no soki mobali yanga betanga mosinzo so pa mwana ngasuna mwana non diana kufi na mabebele na motema ata ba ki komanga diana makila mascotte na joie la théâtre CD la tekisa CD ba producteur ba ya ba zo ba kiol ba nini mais le longa na tika libre ba ninga na ba tikinga ni se ba stressé makambuti si mu droit diana so komi so po ça théâtre fa benga par exemple na nous chez fela na nous chez okote yano na théâtre té okote yano na film té eza mabe fo na nous chez mo ko ba kete o diana plus aussi faut diana téléma awa vous comprenez et c'est qui to côté même matin le quoi yango e sala ki nani personnel na pululu monstre da akwa kufa pona babiloko wana otakinga pululu na succès donc blague était pululu donc soki na CDT kamate mais longa pululu na komi négligé na bato nga na formata bato nga na bimisa bato nga na pesa sentiment ya musalango le basu makambo ko isolenga yoso ça pas stress alors tout le baté que diana kufi pona boye pona non ba pesa pona ya gabi ninga le beki manga mageta yango to solo bake yango to lo bake eza ba bilo mo boye na ko lo ba ba resi omoni ngande na saboye nde na boye yoza oza muninga nanga soki lelo nzamba sebiso ngolu to koli to komba papa mikolo ama deux fois pembeye basuki pembeye
Ce qui moi nanga moi si na yoki ko mobima na yo. Yebisanga na wa section barezi po ani no bimana moi nanga moi si ata yo mo no ya bongote. No ya bongote no ya mabe. To beba ndenga parce que wana za mwana na yo. Ezala ya lokuta, ezala ya solo na koyaka kama mabe. Ya actuel bosso ezaka mabe. Voilà. Donc ata ba conseiller makambu ki ba potencer biso dina ba réserve mana mwana moi si na oyaka faux parce que nous nga protéger mwana nga parce que vie oyo sala tom sunga na yebi yango. Quelque chose pour tambola na kibolenge. Voilà, tambola na kibolenge, so quelque chose ba bien, quelque chose besoin na lingate ke mwana nga ida kabelo mwana nga pona ba rési afsa ya ka dépend nga tela nga provision chaque comme cet adage qui dit les loups ne se mangent pas entre eux donc toyeba ni mo to lia na. Faut protéger mwana nga bo so ba rési ko ça na maladie. So ba rési ko na makambu la spiritualité. Nga papa sur ya zoba pour ba rési master nga na mo shiko ana makambu nini na kabi mwana. Non, oh, ya mabe makoko. Non, oya ko beba yo ko se le kwana te, yo ko c'est peut-être ya Gabi Gabi a raison par rapport au agissement na ye. Poza mwana na ye. Au moment nyongo linga camarade na ye bimana mwana ya lingi le kwana te. Uzubibisa mwana ye. Et c'est les seuls à lokuta ayaki. Et ça logique à protéger molimo mwana na ye. Par exemple, personne qui paye solo, il y en a qui na makambu na ye na nzoto, bébé 6 mois na wana. Il y en a qui na maladie par exemple, bébé 6 mois na wana. Alors, faut protéger molimo mwana na ye, atteler belelo ko wana. Mais après, tu as comprendre que ils ont pas bilo mo bega. Bébé zaki na deux garçons à théâtre ya mundu na pembe. Bon, on va gagner le bébé Gabi makambu. Ils ont bilo mo bega donc. Tozo ba pété ya mundu na pembe bino mo boluka. Donc tozo ba télé comment ba garçon ba comment qui songi makasi ko le ka ba fille. Vraiment. Ba ba on ba zai ka Gabi. Ba to ba ça ba songi na théâtre so libé ba ba to na ba succès. Ba bi ba on fait. Ya mundu na pembe nani. Na bi ba to pembe na théâtre ba c'est belé il est kasi balobi ya bi ba. Nani masalanga na pe na oki ka bongo si c'est vrai ceux qui peut le couteau ba bi ya mi balé po ya Gabi pa za nika abi bon ngai c'est ça qui na nani. Ya mundu na pembe. Donc on se comprend tout lingate ke. Bon ba ko le belanga parce que ba bi za pe na ya mo ponzira ya ko lo ba pe na ninga zuwa. Makambo za te ya. Donc tout tika ba bilo ko wana. Biana makila. Ça matara mena za shwate musala. Biana makila omuni liwa eza mama nzambe. Nzambe lim tapé. Mais donc ba ya wana mi ba ndimba ça qui songi pour ba kotsa ba diana na trouble na ya Gabi or que faut botika bongo eza bien te. Bon eza la repété l'une de causes peut-être même diana na liwa de dina expliquer donc makambo eza belé. Dans nos familles tous rappeler makambo belé ba combien ya ka de charge pe go mi diana. Au tel que sous par semaine annonce à $1000 té. Et puis il dit si samedi nous avons 1000 balles. Donc et surtout la famille les lois ça que moi on les gars na TV aux à la chroniqueur aux à journaliste aux à moi la roi bomengo non so bozo aka. Permettez-moi le terme le lo ba muso ba moment ba artiste maman Liv maman Boboto maman Waronda mo benga ba artiste et tout ba muso ba mo na ba famille muso ko mata yo ko kuta na maman mon konti ex-première dame c'est que allez ba ba maman ko ça est vraiment. Comment ok matanga quartier boyo ça veut dire que ambassade a levé du corps place au fond d'arabe moi star na ba fait ba master ba grand frère ba master ba oncle ba camarade de mère ça veut dire que on est obligé que donc matanga quartier donc ça moi fake moi vidéo et on vidéo et vidéo parce que ba kilo bazali na ba mettre no ya quartier ba kulu na baza wana star fait na biso ba camarade de maman yeyo na camarade de maman na biso ya bigi moi na nga dit par exemple na tala ko na majabu Majabu is foot c'est bien maman no masanga mela maman on va appeler la camarade na ye de aux obligés faut ça ni au crédit ba ngata casier moko so en même temps nous so pire faire quartier petit yoni na yo ba commence ma boko ma fière tina na koto donc au moins qui passe et puis biso no sous na famille na biso tout ça na baleki chaque jour nzamba ça faut ndakwelamba faut baleki na ngabalia pour ko kati na fa na baleki na ngabalete ba to ngoti butu esimba te donc faut baleki na ngabalia papa na ngabe penda za bongo pe ngana mwana na ya mobali faut pas na ngapa sa tiki mwana na ngapa zali papa ya ka to mwana na papa yebe ba famille na matongi quelque part ba ni père taba père melane tom sungwa bien mo pe pomper so ta 10 bouteilles père melane c'est pela bon na zakina mwana ngai papa moi le ko ngo zo transport on va ça plaisir ce ko to ko na mo ce ko ça dit que esimba souté na lozo mo ba 1000 mo ba 500 la facilité mais ezo ya souté ba masa nga ba isolé nga ba tikinga koto muta pe la famille nga koto mwana minerval ko ni we nyoso na yaka na mutu et ça sur ménage voilà
alors to lingaka te po lelo pe na zaboué na souhaité lelo pe nzambe pe maladi ko belanga pe ya mukebwe na kufina nga et comme oh non bareza babaka boye oh ne kingani basala ka boye oh ne basala boye oh c'est dit bon oh nani boye oh la foudre donc kito côté mutu nyonso o akataka motema azomisaka motema leni ame pa nzambe ezaka volonté ya nzambe nzambe permetaka parce que soki diana nzambe boyaka dina kufa parce que nzambe yebiki diana tiki bana na ye bana na bazamike soki nzambe linga kufa tenga kufa te mais ce que honnête boye mwana po diana botaba mibale mais ami balende zaki ya Hervé azape na Londres est-ce que abala pe babia za famille na bana pe est-ce que aroko sala te effort aluka be na mwana na kuna na mikili ya poto wana eza kutu ezakuti loko to ko mitu na teke est-ce Hervé excusez Hervé on a ça bon na no intellectuel alors mutamaila no mutalo lendo amta charisme ça relaté de Hervé on m'a donc blague était Hervé ça va mutumo donc yima soki bakundi diana alors Hervé Rozana na famille monene na kini famille ezali na poto famille ezali yemo ko yeba nini na kosala parce que soki diana kundami alors yemo ko pasa famille so o mona ke mokili ko so tala so bon moi na nini atikali total asiko nini kosalama moi na ko vivre ndenge ni so moi na fina ye komi moi ja moi na baby be bongo nyoso ze e ko songela ye ba comédie ba koloba ba pire ba na ye ah moi na mayobo était famille be koloba même dans la poto kuna pa ko singa na kingo donc yemoko ayebi keni na saboye fona trouver solution pour na mokili et le baté pour na bima papa ya zo baté mais responsabilité donc voilà balo marche même ouais makila munoko o ko te o milango kaka voilà chose ate merci dinato qui n'a pas enregistré na CP pénal éclaircissement oyo et ko ça va très bien donc batbolo on l'a peut-être équivoque on a na mutu que non souci fifi abatu donc abimi saine et sauve donc fifi aza innocente na makambo fifi abomi diana te fifi jamais ko souhaiter lui pour diana et puis diana pe place molimo na yezali ayebi ke eza fifi te vous comprenez diana asala émission alobi ke baza théâtre bazo clique mo ou ezo ba détruire et be bisa makambo na ye oui ana raison mais comme sur la clique on a pe comme sur bateau biso toujours fing na baza na bango pété comme sur clique wana o ba détruire wana eza sur bateau biso na bateau malamu vous comprenez ils ont le biso tout ça boy ngabele ko ba biso ah et les kirimo salami na ba di ninga fort fait na je tombe sur la belle TV mais ah na mika douce me créer mais on a ba ni ya esimba te fait na je tombe sur na bakule na bakouk mais non on a ma monnaie qui est faux vous comprenez na SB vous comprenez et ça pour moi et ça logique et fait la belle bombe ba dina na ça sur la film et fait la belle na pirier on a pire bien effet là. C'est le lot. Nous sommes les pas na pire qui pire. Mais oui normalement yo ka singa na boye na coopérer na Sinclair boye na dos na comme film nanga moi na mai nanga za Sinclair nanga ya ndeni. Oui ba résident ba le problème peut parce que ba na mai on peut belé moi so peut-être répondre na ba critère te obengi ka pona moi. Ah ya. Ba critère ni toujours ndeni. Na ngoli ya sen na mino. Ah ngoli ya sen na mino. Qu'est-ce que ça que yewe ba rési rôle no yango ko to ko lo baboye ko to ni ni et sili nango alors ce que le ekomi ya omoni ya ngona lo ba ngona bango to ala ba succès ba ça na ba busko ba biso ba to ala ba succès te to ala ba kombo te no to yeba les to ba lo côté ezandenge ni kito côté bino bozibo jouaka boliaka bambongo bosepelaka botika pe donc balingi relève ezalate so ba yango baza société secrétaire de kufa bino baleki ba pesa bino espace te bikam ka bino ba to yelelo ba bino ba bisi théâtre na bien kende tala film Nigeria kende tala na Hollywood au mona ki ba Mike bazaka susute ba ve Goliath ba kufa au mona ba Sofia kufa bazali na ve Goliath kufa akufa non mais ba clair so ki na Hollywood au mona Mike mais le lot oya bimi on a za pembe le kwa mukanya boy abimi peka kalate voilà yako to lo baza succès tala film Regina Daniel peka kalate tala film ya Karashika au mona ba tout la film ya Karashika na bazati tala film ya Neka ba mona ba tout ba film ya Neka bazati le ba inie do ba kola o mona ba tout ba Regina ba ye le ba Messi Jackson ba ye le ba Nadia Boari ba ye le ba Zubi ba ye on sa idole nanga ele mambo tama moi il lembolé on comprend et ça pour moi c'est logique na linga pe o apembo azara Ramses no bazali to boye ko fa fi on a Toto Dike bazali moi musuni boye voilà à lèvre Jimmy ke bazali ba yebele
mais ce qu'on peut dire, les gars, ce gars a dit, il y a des garçons qui ont bimisika. Hello, Toto Dike. Hello, guys. Oh, ce qui a dit, il y a des garçons qui ont paquet. Bino micro pour finir biso. Pour bino be bolia kapi wa mbongo, bo sepe la kapi. Yango so mona ke na ba résident biso blague était. On va aller mambozo kende. So mona bata pote belé par désabonner la chaîne biso parce que bidi c'est des kimini. Ba pe na besoin bilongi sika. Voilà. Boche na bon pe na commentaire ba to za pe na besoin ba artiste à sika ba ya. Bozo pour matala na biso. Ba combiner ba ya na ba leki ba ya pour ba benda. Parce que ba maman linga ba zalaka ba tika pe espace. Papa masubwende. Bazalaka. Le lope ba tonton au mari ba bimi ba bo manoka ba ye ba pio. Bazalaka. Papa ngalo bazalaka. Papa belé bazalaka. Le ba leki ba dessous ba vestiaire patron ba ye ba fait la biso ba belé papa kofi ba bazali wana. Tu comprends? So pour éviter on bolinga ko za bino. Le ba dinga ba ye ba 5 heures ba ye bo pe c'est biso chance on a peut jouer. Il y a des familles musu na ba parler ko ça dit que papa mais est-ce que le problème pesa ba bibino ba leki bozo bangate. Ta na studio déjà bozo benga ma Zidane. Oza bo banga to ningisa maman. And then OK na maman na to ko grignoter. C'est pas bien peut-être il y a un peu bazo finalement. Yo obenga wera nani. Na tunu ke so benga wera nani. Wera ya star. Na tunu ke so répondre obenga wera. Ça fallait bien que wera. Te na yo dans ba rési yo benga wera nani. Na peut être exemple fallait benga ma chala moi. Ah ben match à la moi na tunio benga wera. Wana benga wera. Poza ni ils a surnom. J'avais papa wera ils a raté. Te na lobi boye. Ngana ki na cadre musala. Ngapeso na cadre musala. Na cadre musala ko benga Zidane. Omoni zikomba Zidane wana. Soki tanda ka Zidane na gitambo. Omona mwana ya muke jive. Wa bimisika petit moi jeune français benga mama bango Zidane. Biso to ba africain makamwa za raté. Fallait benga mambili ya bete mbili ya bete. Eza impossible. Eza impossible ngana benga Zidane. Eve. C'est impossible. Ah. Ngombe ba ki maman Eve, mère Eve. Mais yone na Evelyne Lobota no benga Evelyne. Na bi boyi. Zidane. Eza impossible benga via mami. Yimo comme mami. Ne benga neni. Oh, no benga Tumba Gabriel yo Dina yo aseka leki e bakata e ki non normal Zidane te ba ko na ne ki benga Zidane Eveline avec yo vous assemble so va na sens va no défendre te na solo yesi ke na bomoti na on va ya bazo se pera bino te makambo bale kozo banga mate voilà tout comme ça dans ce cas Dina mot de la fin et puis un message très fort étant que artiste. Et puis la famille biologique il y a Diana les autres déjà tous en réunion Tokyo Balobi Batunion so bolingara Diana Makila au plus vous avez besoin de contribuer ba fanatique basé belé le lo ba groupe WhatsApp et n'importe yo zaki na groupe WhatsApp SOS qui na kota kité mais na yo kaka bamboleki na 4 secondes ba audio et pumbuki donc bazo teka ba audio parce que bazo baté ba ça un groupe WhatsApp ndengeni na ba groupe kutu pour après je vous signale que ma balle a déjà zaki bien programmé. Maman de la Peu Bala, Aminata son père Azobala, Bijou la reine père Azobala. Parce que dans le groupe WhatsApp, on a ma bala. Bon Dieu, bimi kunate mais tout le monde bat tout bamande ko se bima. Retirada donc pum. So bade wasa marambwana, batu bana ba succès. Vraiment. Batu bana ba succès wasa marambwana. So biso ba dinanga tinga dinana na ngai loko tina. Bon tika koteka ba audio. Mutu nyonso za besoin soutenir Diana Makila pour la contribution na yo et ko sera bien à Dina. Ils ont bon amoureux, makala moto le couleur mutu. Balière bon amoureux. Tu sera bien à Dino na capacité à contact à Dinia. Au PC, au Tindele Dina, il y a royé peut-être bateau, ça va place, sa cotisation, c'est pas Maman Fatou, na Fatou Kayembe, na Mimi Kabongo. Donc, on sera bien artiste, nyonso, au rotin, soit t'es pas n'angapé, au bateau, on sera bien n'anga, aux acquis fanatiques à Diana, et Roko Maka et pas Mafa, et Roko mais pas Mimi Kabon. Aux appels numéro, on a directement au titre de contribution à eux, et au sala bien. Donc, aux acquis peine en réunion, eux qui n'est pas lobby, ou apprécier quand même une décision, à Mikolo peut pas lobby. Normal. L'État va le cabacout à la famille, pour que Baye Banen Barosala. Donc, voilà. Matanga eza epa major Bisadidi Bosobolo na Bosobolo Birmanie Kasavubu avenue Bosobolo Birmanie na hôtel Moramula yeza wana dina trop na suka mot de la fin et puis elo on a ko banga ke na bana poto na za clair loba na théâtre et na mbonta sumba le pango na bonga théâtre azate et mbonta peya kara na bonga théâtre ate
Si il avait un tournage, on a un site où il y a Maman Kalunga auto ton école. Maman Kalunga ton école. Na ba propre effort na moko na maele na ye na courage na ye théâtre et orienté na maele na ye azumo mo quelque part ça déjà somba mais na caché théâtre boisati et na tournage mo to kindara ba pesa loiso na caché $500 na kwa zati. Donc on comme ça oh vela biso au mari par rapport à niveau na ye fait moi péter le bani mais mutazo ma ke da tournage na ke tournage ma valise na ye bilamba azo ki parler $500 zati. To vivra kaka na ba soutien na bino ya bata poto. Alors on a yebi que na moment où on ça mabe parce que ba famille muso na ba poto na ba mo le mabe biso mo ba yebiso. À chaque fois ba comédien ouais ku fili comme biblique comme ba ça pas to le mabe biso. Nous muso mo na nda ku na ye a boli kuta bima na ivera ke tilo mbongo ti na poste. Ataka ba aventurer. Donc on a que bango bazolia ba manga ngai ngai ki la biso génération na biso. To lingi te biso lingi to sepede ba sepela ki to fende bango vivre ki na moment na bango. Alors tant que moment na biso to yeba bango to fele biso makam na biso ba pe bisa mo biso mo ba ta poto ba ko biso de ba boya ba musicien to lingi loko na te. Ba na poto bo le biso te. Bo moni ke kwa zambo mabe bo fineli. Et non que mutu mususu asali mabe na ye mbera na be poto la epo la pe dina. Non. Bo meka pe ko comprendre biso bo limbisa bandeko na biso bazo kotana ba kotsa ba mbongo na ba sites na bangwana bo limbisa bango totala maka mususu to linga bino to bino de bosala biso blague te muto sa le ga bata poto kuta lufunu bata poto de makambo batangisa bana mbongo na bino balisa freno mbongo na bino balata na mbongo na bino donc vous comprenez et le quoi na ngote vraiment moi ba mbote ba mais ba condoléances biso na famille artistique nyonso o babungisi ser na biso ndeko na biso Diana Makila o ba choqué nzambe azwa contrôle nyonso nzambe simba mitema batu nyonso et puis na famille biologique ya ndeko na biso Diana Makila nzambe ma asunga bango pe na bana wana o baza ba kufele na ofeli na minute oyo nzambe wana vraiment ofeli baba ngasi voilà nzambe bana basi nzambe vraiment asimba mitema na bango nzambe aza père ya baorphelin ya baorpheline nzambe mo ebina okonsole mitema bana wana Makila yesu meza likolo na bango vraiment mingi ya balango ezate tozaka toujours mode matanga ba oyo bamoni ke bakosunga par rapport ya kokuna ndeko na biso ata baliembongo makala moto na moto moko ade barisa lobi si un moyen ya kotinda botindi boyede tozaba ndeko na bino donc to vivra na mpepe na bino Diana kunda honneur voilà kunda honneur vraiment bambote na ngai na batutu balinga ngai o balinga théâtre bato mitema malamu pe bazali na poto na rose pe cercueil rose pe libulu on a zu charge à boy et au sala ka bien et ça biso plaisir makasi na pesi mbote na ngala musika na pesi ve na ngai dadinganga prêtre na ndenga mokete yekese mo ve dadinganga na pesi mbote na ngana Aisha Vendi na ndenga ba Istanbul bambote belé papa dodo qui songa ndenga France wana bambote na yo donc bambote bato baze belé ba moi trop o la boîte so ba ba benga o pona ma contribution ba benga ouais ba o ba kozala ba o ba bestema na bango egoye o tout à ma ba sola nga pe bien par rapport à contribution la bango komeli biso numéro na ngezali 743 85 019 84 93 85 019 84 93 ouais numéro là WhatsApp là moi au commis nous répondre directement et puis au bengi no yambayo directement donc bye bye vous allez bien qui met nzambe za na biso nyonso mode matanga toujours voilà merci beaucoup tout est bien qui finit bien c'était la Dina na Luka qui est pendant parce que biso on a tout ça professionnalisme na musala nous on n'est pas là pour faire de bêtises on est professionnel tout qui rapport que tout Luka information en source Dina azaki proche afanda na fifi miel azaki na Diana ayebi pe mobali ya Diana papa ya mwana na yo azaki Hervé Aurore alors to beti masolonio c'est comme il se doit. Merci à tout le monde qui ont suivi cette émission, je remercie infiniment boss Mboka Yannick Chamba netio na zoa été par ozalate o rayo moko unique à son genre muta changera na vie na ba seconde o roi envoyé du ciel roi ange moroboy nzamba bakiselo mikolo longola ba 10 ans na bato mitema mabe abakisangwe pana o pourquoi pas mon papouche Julio Mwanamputu ya Geto Kamazi depuis Montréal depuis le Canada Deborah Bonga Yicheli madame Motema ya Papi Yicheli les potentiels de Montréal Francine Ekofo gros bisous à toi Monica Makambo fille de disque bébé Seigneur le maman na Kenaya et puis Primaël gros bisous à toi. Merci à Shekina Mongo de l'X et pourquoi pas remercier aussi le DG, le directeur général de
cet hôtel Genesis Hotel ezara na kanda kanda wana Prince Kasavubu kanda kanda Éthiopie Prince Kasavubu na kati kati kanda kanda numéro 10 salle de fête ya munene masanga courant impeccable groupe électrogène ya munene ongo ça la fête ya mariage wana conférence na yo awa la salle de conférence la salle de fête et puis hôtel ya kitoko. Merci beaucoup aussi à le directeur général Darnel Mwantote babi a Bogar Neira hôtel na bongo ya kitoko mande fois pembe nyonso kitoko otalié au sepelera au mariage ne le cas. Clin d'œil spécial aussi à Efela Nanouche, gros bisous à toi. Merci à Mbiki la Saint-Clair de tous les temps, de tous les jours. Grand merci à toi. Merci à tout le monde. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Au niveau de la contribution, on rappelle encore au lien qui Diana, au cul le cas par bis, au coup bien appelé par comédien, on se recule benga. Mais au peu au moins qu'à se rassurer à Roliam Bongote. Pour belé, pour moi, à Zumonga Matanga, Angoli, Ango, Diana Rolanda Bino, pour communiquer ça Makila. Merci beaucoup, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Exemple Télévision. Je vous aime. Bye bye. Kana konoka e bana bagangi ye usiku Yesu atuni bango botie konzima na bino wapie konzima na bino wapie ya Yesu simbola kiloboko mule yokela kie bongonga mwana na moto na belela yete na kumisa yete orabi eya yoni munganga yomoka usiba pote yoni munganga yomopangu sipinzolie yoni munganga yomozongi sine semboe sinanga bakena nilita na yokandiko yokae yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata nikambona kene kimonene yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata nikambona kene kimonene naleli yo naleli soki nalingaki yokolo na motema na ngai soki nalingaki yo nzapa na motema mobimba ezalaki te mpona mona o bapasi na bapasio ezalaki te mpona mona o pinzoli sembola loboko sembola nzambo oyo asala adamu loboko esalaka ewa sembola loboko yakakokata nikambona kene kimonene
mosungi ya kokamwa Yesu yende elikia ya basantu ya sebola ide ya sebola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene ya sebola ide ya sebola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene Je vagirai oza wapi nkolo mokono elati nzoto maninga mapesi yango nkombo nasuka wapi nakepa ya minganga o bango nyonso liloba se moko oza wapi nzambe nabelelaka ekolo sembola loboko oza wapi oyo nabelelaka butu na moye sembola loboko oza wapi yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene yaya sembola yaya sembola loboko yakakokata likambo na ngene kimonene melela tanzala nayibi azali bile ya mwana elesaki mabota Yesu masanga elengi na feti ya Kana alongolanga pasi na kombo na ye Bartime ya muna monganga oyo Yesu oyo nzambe na bikamwa ye Farao amuna kimona meso mololo 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 Yesu azanza moko azosala mame Yesu mona nao zikatende oye azanza moko azosala ya nao Yesu mona nanangise zikatemba dina 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 abinama 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 yes oh yes Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela.
na biso na lelo barezi baza Exemple TV kitoko, rien à dire.